Voilà, 2013. 2011, papa. 2011, oui, 2011. Mais entre-temps, il y a beaucoup de politiques quand même des chefs de l'État. Entre-temps, ça pour organiser. Mais c'est lui le propriétaire du M23 avec Kagame. Joseph Kabila. Et mon colonel Ebaka qui est M23 Zayaye. Nde mon colonel Plia. Nga gaze que tozo bunda poto bengana ye. Neze boule na ngai. Ok. À partir de temps tozo Goma nena yo comprendre. Zwane zakaye. Nena ko tika M23. Na bino na bano benga nelinku te na front na benga. Ngana conseiller principal on a chef de l'État on a voulu kopesa kombo na ye. Tokota Burundi tolala na hôtel Alex Extel na Bujumbura. Zambe na boya olatike mo bandina bo santu. Ozinga mina bajelo bakoye mela kayo tongo pe kwa. Zambe na boya olatike mo bandina bo santu. Ozinga mina bajelo MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bukavu le 10 mai. Delphin Kaimbi a timé l'hélicoptère. Babani ko traqué biso akangi barene ka okula. Biso to kimi toke Bujumbura. À partir de Bujumbura avec ce na Kigali. Le 26 mai M23 est botami officiellement. Tolianto manane na Sud Kivu est RVC. Ne ba biloko la Bosco Taganda za na Nord Kivu, bo lande na Nord Kivu, bo mandaka mouvement kuna. Pour Kagame sakana na Sud Kivu te. Blague na saka na Nord. Na Sud Kivu Kagame ko kate. Kuna nda kutaba ne kone mingi ba rwandophone ba épolé et pour kuna frontière za terrestre. Mais na Sud Kivu frontière za mai. Voilà. Rivière Ruzizi. Donc c'est facile à frapper. Neto kutani wana, allez, toke, toani bitumba M23, toye kokanga Rubari, to komi na Rubari, to nito zwa Goma. Biso toana Rubari, po Rubari na Kibumbe talaniwa. Biso na FARDC to vanda ensemble, to mela masanga to kabola ka cigarette. M23 waka kaba bombe na kati ya parke, azo ko sakeno, azo bombarder M23. Nde place siko Karenzi Kareka, général Karenzi Kareka, nde chargé de sécurité intérieure, il y a Rwanda Mobimba. Il y a un comme la vie sur Bilo Konyoso, Bakisi, Bambongo et consort, Karenzi Kareka. Bah, c'est ce qui, le gars de Nitozo à Goma. Ce qui sont à Bazolo, Wetozi Goma. Qu'on peut aussi mater les Congolais, on dit mater. Parce que Bino va Congolais, Bino de Bozoa, Goma. Nde va yopesa COP na colonel Kahasha Foka Mike. Yenda Zaki. Mukozi ya Mudundu 40. Batu wana résister contre Kunda na Mutebusi. Toyozo Goma est tombé. Toke biso na hôtel Binza Forme na Goma. Wana nde toyokuta arsenal militaire oyo Hippolyte Kananda bando bombela bandeko naye. Voilà 2013. 2011 papa. 2011, oui 2011. Mais entre-temps il y a beaucoup de Hippolyte Kananda des chefs de l'État. Entre-temps, ça pour organiser. C'est lui le propriétaire du M23 avec Kagame. Joseph Kabila. Et mon colonel Ebaka qui est M23 Zayaye. Nde mon colonel Plia. Nga gaze que tozo bunda poto bengana ye. Neze boule na ngai. Ok. À partir de temps tozo Goma nena yo comprendre. Zwane zakaye. Nena ko tika M23. Na bino na bano benga nelinku te na na front na benga ye. Ngana conseiller principal on a chef de l'État on a voulu kopesa kombo na ye. Tokota Burundi tolala na hôtel Alex Extel na Bujumbura. Vous assure que conseiller principal chef de l'État on vous avez une papa nazo tangena dans hôtel place tolala ki na ye. Tolala na hôtel Alex Extel yalali na premier niveau na lali na rez-de-chaussée. Alex Extel eza na Buiza quartier Buiza na Burundi. Infiltration ça va kasi est na niveau ya. Non, conseiller spécial on a chef de l'État nangai tozali ba ignorant. Nous, on croyait que Tozo Benganande Kabila. Okay. Nous étions des ignorants. Nous travaillons pour la Kabila. Nous avons travaillé pour la Kabila. Tu vois? Tant que Siko va négocier, to libérer Goma, ba petit momi balé baba beta masasi.
ba petit soda mi bale toi donc mam tozo bundela yango tozo manzo tozo ne eza bilo ya Kabila ne tozo na petit na tellement devant Makenga ate ba abimeta na masasi papa malilo mususu ayeka bwa mon colonel na Swahili donc hii tabu yote tuko tunaona ni juu ya Kabila petit mbete suma sana des petits mbete masasi na Goma quand to komi dessiner na bae na ngai na bae na communication na obima pour na zonga na kin ya kama na kama ke objet ko na le kabanzela na duso de wana tanga na zo kende raia mutomboki to kresko raia mutomboki na bandushi na ba colonel Edmond ba colonel Mushamuka poto bunza siko M23 to kresko raia mutomboki nezo weka raia mutomboki biso ne to créer raia mutomboki na ndushi na nzovu na ba manu tant ozo bunda Rugai, colonel Rugai, avant comme général, là, ça Chileno. Oui. Rugai a déserté qui poste na Uvira. A beti mupanzi au na burega to s'affronter na biso raia mutomboki na troupe à Rugai. Affrontement, Rugai a débordé. Si va kuna tant on aussi maaka na Goma bio. Aiko se réconcilier na cheka tika bitumba. Aiko organiser ti Rugai kutani na M23 parce que monsieur za mu poussé peut-être prochainement on va tenir masolo mususu mais c'est ça le M23, une coquille vide et le président de la République a raison de ne pas négocier avec cette coquille vide. Biso M23 botamina Ruhengeri. Province ya Ruhengeri ya Rwanda. Le Congolais la carte. Non, les Congolais sont des suppôts. Les hommes de mèche, pour décorer, et puis ça est longi. Il y a rébellion congolaise, des terroristes congolais. Mais Kabila, c'est ça qui est le 23. Non, dis, elle me fait signer. Comment qu'il a su rapidement pour montrer aux hommes de la suite, il y a des solos dans la deuxième. Elle me fait signer. M23, bisous to sali M23 le 26 mai 2011 M23 bandi. Le 26 mai 2011. Tant siko to bandi ba dissension ekoti entre Makenga na Ntaganda. Parce que Daniel Kafere gaza cousin Ntaganda il a chargé à évacuer minerais au baïba na Congo okoteka à l'étranger, bazan a dépôt mouné ne peut te visiter yango. Ngana kota ti base logistique ya Rwanda. Muntu wane ko yako kopesa biso mbongo ko futa ba hotel tout to kota ne ba réunion nyonso za conseil spécial en matière de sécurité à Kagame. C'est un évêque anglican. La famille, que dire? Je crois bien au Bolandi Boyoki soda oyo FARDC abunda guerre. Abete bino origine à M23 ndenge banda ndenge se créer na date nzorande ezalaka ya Hippolyte Kanambe ya Kabila de loko wana ti esalemi Kabila était président de la République ba décoré kaka batie ba congolais wana et po ebima non rébellion groupe moko ya ba congolais nzokande ya ba rwandais bande ko mabomba mi politique terrain moko to pe monde moko glissant. La famille, pendant que je vous parle, eza na ba infiltré moko bazalara na Kikwiti na ferme ya Joseph Kabila et ba natif topé bato bazalara na Kikwiti ba yebi makambo yo ngata na saleli yango émission tant na zui ba information wana na saleli yango émission na babenga ngoni na TikTok bandeko batu ba komelinga inbox boza nango idete balobi na nga mère eza ya lelo te bazalara na bango déjà wana bandakala to alerta ba autorité to loba to lemba babangaka na bango parce que ezali biloko ya Kabila. Donc pendant que je vous parle là, armement oyo arsenal oyo ezalaki na babenga ngonini na kingakati eza kuna et objectif eza nini plan eza nini baba na sope okotela bat na bandako babomaka bango. Ya inda mwasi ya soda aishapaki na maboko na bango parce que ba kidnappaki ye nde mutu aeko sala ba kopesa ba révélation wana et tangu na beti lisolo na TikTok bande ko tala bat ba komelinga inbox bat bazana Kikwiti balobi mère makambo e bandi lelo te na ferme wana effectivement ba Rwandais bazala wana
biso to pesa message pas ba konti to loba to lemba ba sala na bango pe enquête te ba tuna te ba loba na bango pe lorote bandeko ba uti ko kanga quelqu'un rebelle quelqu'un infiltré na Mbanzangungu et moko ba kanga ki aliboso na image na moi na tshela binongo ça parce que l'omne za la makile belé po ba betaki. Alors qu'est-ce qui s'est passé tant bazuye nde aye ko dévoiler pour abima ke somba mapa na kwanga na babilo akolia nde batu ba azolo baka swahili na anglais ba moni suspect. C'est comme ça tant ba alerter batu ba kangie ba bandi obeta enda aye ko lobano ba boma ete baza au nombre ya 600 baza 600 hommes baza na grotte et grotte wana batu ba bi Mbanzangungu eza bisika mo batu bagenda ko sambela. Bienvenue à here, please leave me alone, yeah. Bakenda ko sambela. Alors, kek. Bakenda ko sambela. Et balobi, banoboli misamo na mdana otungisanga. Et alobi basa au nombre de 600. Bazo zela minduki po basa l'opération. Opération oza nini. Bango mission na bango ezali na Congo ya kotela bat na bandaku babomaka batu. Babomaka batu. Et une affaire ya ndenge na yoki na bato yo bato muso ba confirmer na inbox que non effectivement ça solo. Donc jusque là ba kangi quelqu'un que ceux qui 6 ceux qui 10 bon ba miso bazolo ba 6 ba miso sur 10 ba miso bazolo ba ceux qui combien nombre combien wana mais et les informations ya solo. Donc so bona bande na Mbanzangungu bokoyi ko vérifier parce qu'il y a même des gens au ba komelinga pour confirmer que maman eza ya solo biso to vérifier na Mbanzangungu mambolobi eza ya solo. Et là, on n'a pas ces alliés. Même Marambo bato bakikuti balobi. Bato ya Mbanzangungu balobi mama. Eza na Mbanzangungu kakate. Na nzela ya luozi wana. E bele pe bayela nzela wana. E babandi ko ya lelote. Eza Marambo kala. To alerta to ebiso bakondi bakipara na bangote. Donc, mboka wana ba infiltra na bango angu kala. Bazalaka na bango na babaluka na bango bakota babimara na bango. Ce que moi ça m'étonne. Biso kutu to ali banda bandeko. Tozo s'inquiéter pour na bandeko basa na mboka ngo et to kopesa ba information to ko alerter en air ba landela maramu men to kande ba yoka na bango pe bakipara na bango te bota mboka ya motindo aboye bonga na ebite so na koloba su nini pour na mboka Congo nzambe ka sunga biso la famille to bondela ka nzambe aboto la mboka ona maboko bato basa na ngo pa pesa ngo na maboko ya bato basengeli to kanga pe minokote parce que combat na forme tout. Il faut tout bunda couler, tous les coups sont permis. Ba mandoki ba ke buna mandoki ba oyo ya koloba biso tozo loba ba o ressemble bitoso sambela pe mais est-il que quand na biso ki bino ba très ba okufa message nzamba va continuer ko insister même le président de la République soki akosala erreur akena ba en négociation pendant ka ebi ke esimbate a okufa a oui tout celui qui est traître na mboka na ya Congo parce que bazé belé on a ba généraux Kabila batu lokola ba caméra na ba baati wana ndonde ba informateur M23 bango wana do batu moko Kabila tika mama mboko ya pasi Congo mutu mo akomelenga tanga ya moninga na bandi ba mama ba mission osika abisinga abando sekanga binanga mer biso to kota ba politique to sundola so landi makamba Congo obela motema azana raison ta mikolo chaîne eta la mabiente parce que tellement se concentrer que na mboka pona ni to na souci mboka bat bazota la penzate ba émission ngo ba message na bongo ba mamna ngobonga na lobara na mambi ba pona ni kapoto na souci mboka mais koyoka ba bilora bo c'est vraiment décourageant et décevant bande konzamba pambolela ngai bino abonnez-vous ma simfa CMDG de mafuta ya sika to mo mbala sima de bonnes choses merci au revoir. mokili oyo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international Papa na yo kisa
ntango banzamba mokilo yo mokota kufa sekwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe unima somo ya ekusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitanase pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi na nga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo bandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo to komine la santu Lise kwa na yo to komine balongi olatike mo bandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa nzambe na ngoya olatike mo bandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mes pensons sont dans ces métamorphosés osimingo sambwe maladi na miso olengo bebi naza toxike grâce à lui ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa po nzambe bakristo basekwa alors po bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda po ntango akolamuka abimaki mbala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te
lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu mais so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointercede mpona nga na yo jésus de nazareth amen.